Bozala bisika nyonso bozuli baku ya kolanda Mag FM ya mokola lelo yango ebandi mbote na bino. Page noire souverain pontife Pape François Atiki mokili yankolo mokolo ya lelo na âge ya 88 ans na résidence na ye na Vatican badetail. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio delle cerimonie, di leggere il messaggio. Oyo ezali ba bénédiction yasuka maloba yasuka oyo Pape François abimisaki lobi eleki, soit plus précisément mokolo ya dimanche 20 avril 2025 liboso ya ba fidèle catholique oyo bayaki ebele na ndenge ya kosakana te na place Saint-Pierre à l'occasion ya célébration ya messe ya Pâques na Vatican. Après célébration ya kufape lycée kwa ya Yesu Christu, souverain pontife Pape François azongisaki molimo epai ya nkolo Nzambe mokolo ya lundi 21 avril na 7h35 na âge ya 88 ans na résidence na ye na Vatican. Annonce ya liwa na ye avec tristesse esalamaki na son éminence cardinal Farel oyo atalisaki na ba frères et sœurs que évêque ya Rome François a consacraki vi na ye mobimba na service ya Seigneur pe ya église na ye. Aye kolisaki église na ko vivre na ba valeur ya évangile avec fidélité, courage, amour universel en particulier en faveur ya ba plus pauvres pe ba plus marginalisés. Avec immense gratitude pour na exemple na ye, ba véritable disciple ya Seigneur Jésus-Christ, ba confiaki molimo ya Pape François avec amour infiniment miséricordieux na Tata Nzambe. Kasi esengeli boyeba ke constitution y église ezali ko prévoir ba obsèque pendant 9 jours pédélé moko accordé de 15 à 20 jours pour organiser conclave esika wapi ba cardinaux électeurs dont près de 80% ba ponamaki na ye moko Pape François ba kozala na lourde tâche po na kopona Pape Yasika. Entre-temps, cardinal Camerleng l'Irlandais, Kevin Farrell nde azali kukumbela masolo. Tika ete molimo ya Pape François epema nakimia. Célébration ya pacte secrétariat général ya Senko basali message pour na kotalisa ke pacte social etikali clé pour na kozongisa kimia na est ya République démocratique du Congo. Il est l'espérance qui ne déçoit pas. Romains 5:5. Si nous nous laissons saisir par sa main, la victoire de la paix sur la guerre sera certaine. Baptisés dans le Christ, la Pâque nous engage aussi à enlever nos cœurs de pierre qui nous maintiennent dans la haine et la peur du voisin et à œuvrer pour le règne de la paix. C'est dans cette perspective que nos pères spirituels de la Senko et de l'ECC nous proposent la clé ou le levier du pacte social pour ouvrir et rouler la pierre tombale de la guerre cyclique et accéder à la paix, au bien vivre ensemble. Écoutez-le, engageons-nous avec eux. Prions pour que les grâces pascales touchent les cœurs de nos dirigeants, de nos gouvernants et de nos frères qui ont pris les armes pour qu'ils ne constituent pas la pierre tombale qui enferme la RDC
dans la haine et dans la violence, qu'ils saisissent plutôt la main du Christ ressuscité pour permettre au peuple congolais d'accéder à la voie de la paix et de bien vivre ensemble. Que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Mère du Rédempteur, la grâce de la résurrection de Christ illumine notre pays et nous apporte la paix et la vie en abondance. À tous et à chacun, joyeuse Pâques en cette année jubilaire 2025. Je vous remercie. Week-end eleki na Lubumbashi, mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidaki 40e réunion ordinaire ya conseil des ministres. Retour en image. Président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidaki Lobi Eleki, soit plus précisément Mokolo ya vendredi 18 avril 2025 na Lubumbashi, 40e réunion ordinaire ya conseil des ministres et Sikawapi 5 points ezalaki inscrit na ordre du jour. Na oyetali communication ya président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ministre ya communication pe média, porte-parole ya gouvernement Patrick Mouyaya, asalaki compte rendu po Nakotalisa Boye. Le président de la République a commencé par saluer solennellement la tenue de la 37e session ordinaire du Conseil national du travail, dont les travaux préparatoires débutés le 8 avril 2025 ont été déjà clôturés pour laisser place aux travaux proprement dits qui se dérouleront du 21 au 24 avril 2025. Ces cadres tripartites réunissant le gouvernement, les représentants des travailleurs et ceux des employeurs demeurent l'une des expressions les plus vivantes de notre démocratie sociale. Ils constituent un espace privilégié pour bâtir ensemble des solutions durables aux défis de notre temps. À ces sujets, le président de la République a insisté pour que ce conseil soit bien plus qu'un rendez-vous institutionnel. Il doit être un moment d'écoute sincère, des propositions audacieuses et d'engagement ferme. Les attentes de nos concitoyens sont immenses et à juste titre, nous devons y répondre avec clarté, courage et détermination, a-t-il martelé. Revenant sur les attentes, le président de la République a précisé que cette session doit déboucher sur des mesures concrètes, réalistes et applicables, notamment pour renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs et travailleuses, garantir leur dignité, encadrer de manière équitable et responsable l'emploi des étrangers et consolider notre système de protection sociale dans un esprit de justice et de solidarité ainsi que d'équité. En ce qui concerne l'augmentation du SMIC, celle-ci devrait avant tout bénéficier aux travailleurs les plus vulnérables dont les revenus actuels ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels, car ce sont eux qui subissent les plus durement les effets de la précarité et pour qui cette mesure représenterait un véritable levier de dignité et de justice sociale. Le président de la République a rappelé que l'emploi demeure le socle prioritaire de son mandat. Il est la clé de voûte de la paix sociale, les moteurs du développement durable et les garants d'une justice intergénérationnelle véritable. Offrir un avenir à notre jeunesse, soutenir nos familles et dynamiser notre économie passe par un accès équitable à un emploi digne et productif. L'histoire devra retenir que nous avons su, dans un moment décisif, faire le choix du dialogue, de la justice sociale et de l'action. Dès ce qui précède, le président de la République en a appelé à la mobilisation de tous. Il a invité chaque membre du gouvernement à suivre avec la plus grande attention les travaux en cours, à appuyer les dynamiques positives qui en émergeront et à veiller à leur mise en œuvre effective dans un esprit de cohésion gouvernementale, d'obligation des résultats et de respect du principe d'égalité des chances. Par ailleurs, il a engagé la Première ministre à s'assurer que le prochain SMIC à mettre en place puisse être adapté aux réalités du marché et qu'il prenne en compte les besoins vitaux réels des travailleurs afin de faciliter le renforcement de leur pouvoir d'achat.
kasi esengeli boyeba ke gouvernement ya République démocratique du Congo ezali kotia ba machine nyonso en œuvre pour na amélioration ya ba conditions de vie ya bana mboka République démocratique du Congo. Boyende ezalaka. Yekeyo. Commencé à 16h11, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 18h07. Je vous remercie. Totikala kaka na Lubumbashi na province ya Okatanga pona koyebisa bino ke mikoleleki chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguraki centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo. Commentaire. Wanaleta njina hiyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa sababu mfumu ya ekolo République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédaki lobi eleki na inauguration ya centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo na Lubumbashi tozali awa na province ya Okatanga. Désormais ouvert na public, centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo ezali infrastructure hospitalière oyo tongami sur fonds propre ya Caisse nationale de sécurité sociale CNSS en sigle pe ezali doté selon ba responsable na yango na ba infrastructure moderne grâce ya implication personnelle ya chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réalisation ya noyau architectural oyo ezali ko rappeler na ba citoyens congolais vision ya mokonzi ya mboka Fachi Beton oyo mikolo nyonso aye kolisaka na ba congolais ke sengeli ko continuer ko rêver grand ko linga profondément mboka na biso République démocratique du Congo pe ko servir yango makasi ko collaborer ensemble pour la transformation il y a impossible na possible. La spécificité c'est aussi en rapport avec les matériels pour la détection, donc poser des diagnostics avec certitude. Nous avons des grands matériels comme l'IRM, les dernières générations des IRM, des scanners, des dernières générations des scanners. Et avec ça, ça vous permet de poser des diagnostics avec certitude, de poser des actes un peu plus spécifiques. Vous voyez, avec des blocs opératoires très spécialisés, où nous avons une machine qu'on appelle une neuronavigation, qui permet de procéder à la neurochirurgie avec beaucoup de précision. Voilà en fait tous ces éléments. En dehors de ça, nous avons le côté orthopédique. On peut procurer des prothèses, les dernières générations de prothèses, pour la prise en charge correcte des nécessiteux, en fait, si je peux répondre comme ceci. Congolais moyen, je pense que l'administration, comme le directeur général a eu à le dire dans son speech, tout a été calculé pour que ça soit à la portée des bourses moyennes. En fait, c'est possible que les soins qu'on puisse donner, c'est des meilleurs soins à la population, même la population la démunie. C'est possible, en fait, ça a été prévu. Oui. Centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo ezwami na veni Kasenga na commune ya Lubumbashi ezali na superficie ya près de 13 000 mètres carrés na concession moko il y a plus de 3 hectares avec centre de conférence il y a plus de 200 places ezali bijou ya kobatela esengeli tosalela yango malamu yekeyo. Le docteur Joël Chimwanga, alors que le président de la République est en train de quitter tranquillement ce lieu, après avoir ouvert au public cet hôpital ultramoderne. On vous a parlé d'un hôpital de niveau tertiaire, ça veut dire qu'à tous les niveaux, les spécialistes sont disponibles et qu'ils peuvent administrer des soins requis. Nani amoni Joseph Kabila Kabange na Goma jusque-là? Ni image, ni communiqué officiel. Kasi entre-temps, gouvernement a zui ba mesure moko zali sérieuse. Baleta inilimo. Probable retour et ancien président Joseph Kabila Kabange na République démocratique du Congo et zali ko suscité ba réaction ebele. Au cours ya briefing presse tenu lobi eleki, soit plus précisément mokolo ya samedi 19 avril 2025 na ville ya Lubumbashi, ministre ya communication pe média porte-parole ya gouvernement, Patrick Mouyaya atalisaki boye concernant présence ya Joseph Kabila na Goma. Alors, pour revenir spécifiquement sur ce que vous avez dit, bon, moi je n'ai pas vu, j'ai entendu évidemment, on a lu des articles, on attend de voir, on attend d'écouter, parce qu'il faut peut-être pas présumer de certaines choses, mais ici, il faut savoir d'abord que le président de la République en avait parlé depuis plusieurs semaines. On en avait parlé. Il disait
que le président, son prédécesseur, était lié à l'AFC depuis plusieurs mois, on est dit. Bon, maintenant, qui décide de revenir? Je n'ai pas encore la confirmation. Bon, on verra ce qui sera dit, mais il faut faire attention dans la symbolique, justement. Parce que nous tous, nous évoquons aujourd'hui ceux qui ont combattu pour assurer l'unité et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Parmi ceux-là, il y a un fils d'ailleurs du Grand Katanga qu'on appelle Mzee Laurent Désiré Kabila, qui a fait les serments de ne jamais trahir le Congo. Alors, il faut, dans les actes qui sont posés par un de ses illustres prédécesseurs, disons successeurs, que dans les actes que nous posons, nous nous assurons que nous ne trahissons justement pas les serments de Mzee. Nous savons tous, et je n'ai pas besoin de le rappeler, aujourd'hui nous connaissons l'ennemi. Nous connaissons les complices de l'ennemi. Alors, est-ce que dans la symbolique, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kabila lui-même a combattu les M23. Exact. Il ne faut pas oublier qu'il a été commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier que quand il était commandant suprême, il y a des officiers supérieurs qui sont morts, des militaires qui sont morts dans le combat contre les supplétifs du Rwanda. C'est connu. Et pour la plupart, ils ont toujours base Goma. Donc, dans la symbolique, il y a des choses importantes. Alors, moi, j'ai dit, je ne veux pas présager, je ne l'ai pas entendu, mais il faut regarder dans la symbolique les actes qui sont posés et les conséquences qu'ils peuvent avoir. Donc, je ne pourrais pas m'étendre sur ces sujets-là. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres questions qui viendront dans ce sens. Accusé na gouvernement pour soutenir ba rebelle AFC M23, Nangambu ya famille politique ya Joseph Kabila, Batalisaki Boye. Il y a une preuve qu'il y a parce que Bisso n'a pas sous nyos na Goma sur place où nous avons un parti politique, on a un siège, fédération na Bisso, secrétariat. Ata moko oya zui moi nungu ki azawana azate. Mais t'as le déploiement pouvoir bâti na ba média. Kolobaki azana Goma. T'as là déploiement. Donc, et puis quel acharnement sur la personne qui est à Kabila. Et puis kengaye sepelisanga à un moment donné. Parce que lobby awa bazali na ba perquisition na banda konaye o toko kende kingakati o mbala moko baluki ba Kabila komi na Goma. Mbala moko komi. Bon, donc mokolo M23 yona d'ailleurs asi aloba mokonzi ayebi koleka mutu nyonso. Mafa ayebi koleka mutu nyonso sikoyo banda bauta bunagana. Banda ayaka na bango awa na Kinshasa. Bakendo signé ba accord na Kagame. Ba accord nyonso wana esili. Entre-temps, na Kinshasa, gouvernement Nanzela ya vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, ba annoncé suspension ya activité, ya PPRD, parti politique, ya Joseph Kabila, ministre d'État, ministre ya justice, a annoncé ouverture et action judiciaire contre sénateur à vie suspecté na ko travailler na ba rebelle M23. Nani amoni Joseph Kabila na ville ya Goma. Pour l'instant, ata image mon côté, ni déclaration officielle ezali ko témoigner passage ya ex-président congolais na capitale ya Nord Kivu. Dossier à suivre. Ba service ya sécurité bachaki maboko week-end leki na 209 balo ya bilamba avec indice militaire na commune ya limité na 9e rue industrielle des anaki bongo na présence ya bourgmestre madame Nathalie Alamba Feza baditail. OK, le tozali awa na 9e rue industrielle na bisika o tozwami lelo ezalaki problème commissaire provincial atindaki moi ba confirme ko ezali ba ko déguerpir bato. Alors na déguerpissement wana ba ko sala ona ko bimisa bato wana nde ba ko kuta ba service de sécurité ba ko kuta ba effet militaire na place wana ezalaki bongo moi nombre moko makasi ya wana service de sécurité bazo continuer ko approfondir ba investigation poto eba e yaki ndenge nini et puis e banda ko kende pa iwapi les problèmes ezalaki 209 ballons. Ils ont un indice militaire. Ouais, c'est ça. Donc on dit muta koyebisa biso a commandaki yango na but nini et puis destination nango. A commandé yango abo po ekende wapi. Merci. Yango na pesi merci na service de sécurité na biso
et puis ozomona ka ndenge nzamba azokama mboko oyo bamakambo esalami na kuku ezobima na poisa ezalaki likambo ya déguerpissement nzamba asali ke toya komona tozomona bango bazosala musala tozokanisaki bazosala musala na bango na ndenge elongo bani alors bakondani bainvestigation continue kosalema toyeba mpenza makambo eza ndenge nini po quantité wana eleki ebele tozomona ke bazoteka babalo alors bazoteka mpe na oyo ya bamilitaire wana ekomi makambo mosusu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. UDPS Tshisekedi, force du progrès, quartier général. Basengi na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à reconduire ministre ya finance excellence Doudou Fwambali Koundé Libotaï lors du prochain gouvernement ya cohésion nationale. Bas détail. Nous, membres de la force du progrès, quartier général, déclarons ce qui suit. Félicitons son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce second quinquennat à la tête du pays de la République démocratique du Congo. Soutenons sa vision, celle de faire la RDC Congo un pays uni, prospère et plus beau qu'avant. Soutenons sa détermination de combattre jusqu'au sacrifice suprême les ennemis de la RDC en vue de faire revenir les grés ou des forces, la paix dans les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Félicitons également pour sa diplomatie écrasante qui a mis ni aux yeux du monde entier le projet macabre de M. Kagame et du gouvernement rwandais contre la RDC. Laquelle diplomatie a permis à ce jour de voir plusieurs autorités rwandaises et ceux des supplétifs du M23 d'être sanctionnés par la communauté internationale par le truchement du Conseil de sécurité. Ceci démontre combien le président de la République, chef de l'État, tient à restaurer la dignité et la souveraineté nationale longtemps compromise par son prédécesseur. Saluons la clairvoyance du chef de l'État et son attachement à la promotion du genre, laquelle l'a conduit à la portée de son choix sur une femme à la tête du gouvernement, à l'occurrence de Madame Judith Soumina Toulouka, à qui nous témoignons notre profond respect et notre défectible soutien par la conduite parfaite de l'action gouvernementale. À ce qui concerne la mise en place du gouvernement d'union nationale, la force du progrès quartier général, quant à elle, implore le président de la République de reconduire à titre exceptionnel son excellence Doudou Fwambali Koundé Libotaï au ministère des Finances. En ce qui concerne la mise en place du gouvernement d'union nationale, la force du progrès quartier général, quant à elle, implore le président de la République de reconduire à titre exceptionnel son excellence Doudou Fwambali Koundé Libotaï au ministère des Finances pour la simple et bonne raison qu'il a, sous la vision du chef de l'État, doublé la solde des militaires. Il a offert une prime de $500 américains à tous les militaires au fond. Tout en les félicitant de son engagement exemplaire dans la transparence, la rigueur, l'efficacité et l'efficience dans les gestions orthodoxes des finances publiques. Sous contrôle, le ministre des Finances Doudou Fwamba a su imposer la régularité des paies des fonctionnaires, une coordination efficace des politiques budgétaires et monétaires pour maîtriser l'inflation et stabiliser la monnaie nationale. Merci. Grâce à ces réformes, tout le monde aujourd'hui est unanime que reconduire son excellence Doudou Fwamba, le ministre des Finances, Koundé Libotaï, serait poser
les bases d'un avenir économique radieux pour notre pays. Et pour nous, la force du progrès quartier général, la reconduction de l'excellence Doudou Famba à la tête du ministère constitue une récompense à tous les combattantes et combattants qui ont trouvé les sourires et du peuple Nous ne pouvons clore notre allocution sans manifester notre attachement aux adieux du parti et notre loyauté de leadership éclairé de notre secrétaire général, président AI du parti, l'honorable Augustin Kabouya. Merci. Ifest zali bongo service ya solo oyo Afriland Bank CDAPC na clientèle na ye okoki ko gérer mbongo na yo na chombo ba détail. Boyei malamu na eFirst moko ya ba application web ya Afriland First Bank CD. Aux clients Afriland First Bank CD, vous allez un téléphone et modèle smartphone, tablette, topé du sous ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Afriland First Bank oyo izwami pene na yo. Okozwa bongo na nzela ya message, lien oyo ezali na mot de passe na yo pour okota bongo na kati ya application web na yo. Ozali na makoki ya ko consulter solde de compte na yo, okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo, topé lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire, topé lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te, ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo, topé lisusu état ya crédit na yo, ya kosala demande ya chéquier na yo, pe makambo ebele. Na eFirst, gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo. Afriland First Bank, the pact with success. Eza possible lelo okoma kolo lopango soko sali confiance na mwana mboka Ziko Mukanga. Le Congolais yazali ko accompagner au mieux vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Noko abegisi yo kinwa yo Congolais na bureau national ya NPTMC pona kokoma kolo lopango na $1500 ya pamba Ozwe lopango na yo ya 20 sur 20 na quartier Mukanga 1 na commune ya Nsele to na quartier Mukanga 2 na Menkau na commune ya Maluku grâce ya opération Koma Kolo Lopango. Sur place, okokuta badebo ya ciment, badebo ya babar de fer, badebo ya mabaya, ezala pe ba forage ya minene, ba groupe électrogène, nyonso ezali wana sur place pona kosalisa bino botonga bandako na bino noke na facilité. Tala paysage oyo kitoko oyo okozo yango kaka na quartier Mukanga 2 lokola na Ottawa kuna na Canada. Ebongo opération comme patron moto ya deux pneus na $1300 ya pamba avant ezali ya $400 ya pamba moto ya 3 pneus $4500 ya pamba avance ya $2000 le reste futa yengo malembe na délai ya 4 mois mobimba. Okogepe kosoba bus Mercedes Force ya mokwake na $30,000 ya pamba avance ezali nango ya $10,000 ya pamba le reste okofuta malembe pendant 10 mois mobimba. Nyonso oyo ezali grâce ya Ziko Mukanga makila ya Lumumba Kolo Congo. Noko pona ko améliorer social ya population congolaise Ziko Mukanga asaleli bino 300 hectares ya bilanga pe maziba ebele ya bambisi oyo kosala ke lobby congolais aliangolo siko na facilité. Tala adresse ici yebana avenue Victoire numéro 42
deuxième niveau ya galerie Efro na quartier Kauka na commune ya Kalamu oza mobimba référence are mabaya okobunga te ozwi lopango na yo ozwi moto na yo okomi patron. Excellence, excellence, le patron lui-même, excellence, le président Siko Mukanga. Batu ya mitema mabe balingi babotola Zola Gloire lupangu na ye tozali awa na Kasangulu na province ya Congo Central. Mwana mobali ya batu ateka kaka mbinzo ya pamba na 4 article 15 yango akangisa mbongo asomba lupangu na ye. Papa ministre ya justice asengi okota likambo oyo. Reportage. Nani alingi kobotola Zola Gloire lupangu na misu makasi tambola na mokili omona makambo. Mwana mobali oyo bozali komona awa atekaka na ye bambinzo na cadre article 15 débrouillez-vous pour vivre kasi na mwa muke azwaka asomba deja lupangu na ye oyo bozali komona awa tozali na province ya Congo Central plus précisément na Kasangulu kasi tangu Zola Gloire akomi kobeta ba brique po tonga ndaku na ye a clôturer lupangu na ye amona kaka boye batu babimeli awa o lupangu wana izalaka ya bango ba magistrat ya Congo Central pe bazokotela bango et pourtant Zola Gloire azali na mikanda na ye nyonso ndenge esengeli. Papa Kostam Tamba vraiment ba magistrat Congo Central ba nyokoli ngai fort eza ngai Gloire Papa Kostam Tamba na fante na Kasangulu Papa Kostam Tamba na somi lupangu na nga nega nazo débrouiller boye ba magistrat balingi kaka peuple azala mobili mpona bango basepela ba magistrat mpona bakata ba 1 million ba 2 million dans na somi lupangu papa na wana mikana na nyonso en ordre banda 2023 na somba lupangu wana ça fait 2 ans na beti bakurikina tonga ndako bokaka complication na ye na parke ya Kasangulu bakoki te nake na kikonka ndenge moko nzoka kaka stratégie baliaka kaka mbongo ya mbinzo oyo nazonyokomela boye na moi na otokala ngo bamagistrat baliaka na bango magistrat ekomiti tina point magistrat ebisaka nini kende kofunda kote nyonso olingi nake kikonka epa procureur ndenge moko nake na matadi grande star ndenge moko. Papa ministre d'État, ministre ya justice excellence Constant Mutamba papa solution Zola Gloire awazali se kolela na kombo na yo kota nanu likambo na ye papa mwana mobali oyo abundi na makasi nyonso ya nzoto mayele esuki ye aya kututi na Kinshasa na ministère ya justice po atalisa dossier na ye kasi soki pe nani avandela yango soki pe nani afina yango eyebani kutute aluka ata kutana na yo moko kasi waya tilelo na ndenge pe na simbaki na 11 mois le 28 11 mois na kina Gombe na kutana pe na papa vice ministre papa pa ya minga pe bien na lati papa ba document papa lobi nini kende oya le premier ya 12e mois na kena ya le premier 12e mois boye papa pe assist pe meeting pa na opesa pe papa pe ale papier audience pe kiki na komi pe dossier nyonso na yelaki na mona papier audience papa soli et pas oyo ayelanga papier audience agent ya papa pasoli papier audience na regretter les 2 na zongi les 3 na zongi ndenge moko les 4 nde papa ngana lobate na ke luka mbinzo kaka oyo esala pona ngai na zala pona na ya kozonga place papa zali yango papa na lexi ba image papa otuna ba magistrat ngai na bango eloko nini bazo sala mabe bango balinka pepe ayiba asimba lichette ote kuluna ote bona boy osongolo pakala me azo débrouiller article 15 ba magistrat ya province ya Congo Central balingi te ba document nyonso papa naza nango eloko nini ekokoma na point bapasola papier audience seke ba magistrat babengi so bomoni petit moko boye aza komone intel Zola Gloire boyamba ye te bopasola papier bona boyango seke vice wasalaka epa papa vice ministre yango bapasola papier wana audience oyo nazobengo papa dernier coup de sifflet eza yo papa c'est le code déjà à partir de koto babengaka bango déjà balobi ya petit na bino wana koto ayebo ya uti Kasangulu bona bo babesi identité na ngai yango bapasolaka papier audience balakisanga papier audience est bakoba pasola papier audience papa Kostam Mutamba papa ministre ya justice papa ministre ya justice papa ministre ya justice tobeleli yo 3 fois kota likambo ya Zola Gloire po imaginez
mbongo ya mbinzo il faut koteka combien de mbinzo po osomba lupango tala degré dossier à suivre na territoire ya Kasangulu na koloba makambo beleti na matadi kuna papa osamtamba papa yamba ngai papa nga mwana no papa na yebso secret ya province ya Congo central. Amadou Diaby, Ouazali Bongo, président ya coordination, il y avait club à démissionner, n'a pas fonction, n'a yé, pas d'état inélément. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas admettre que je puisse me battre, faire comme ça, trouver mes moyens pour mettre dans mon chère équipe que j'aime bien et qu'on envoie des gens pour m'insulter. Non, je n'accepterai pas. C'est pourquoi ce soir je vous appelle pour vous annoncer une nouvelle. Cette nouvelle, le lourd et le confort. Parce que j'aime ce club. J'avais voulu que ce club aille loin. Et faire profiter ce club de mes réseaux internationaux. Faire valoriser ce club très loin. Malheureusement, depuis que je suis dans ce club, c'est problème en problème. Donc, j'ai décidé aujourd'hui, et ici je vous confirme que je démissionne à la tête de la coordination de l'Est Vita Club. Avec effet immédiat à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le président de la coordination de l'Est Vita Club. J'ai pris Dieu de protéger mes collaborateurs. J'ai pris Dieu de protéger l'équipe que j'ai beaucoup autant aimé et que je mérite Dieu pour leur permettre de prendre la responsabilité de l'équipe, de pouvoir avancer et que je sois dans le terrain pour supporter l'équipe. Et j'exhorte la mobilisation de tous les supporters derrière l'équipe pour les playoffs. Et les joueurs, c'est des joueurs professionnels. Ils ont un contrat. Chacun doit respecter le contrat. Je pars avec les directeurs sportifs. Ici encore, j'ai fait démissionner le directeur administratif, M. Diaye, qui est à mes côtés, que j'ai fait venir, qui va partir avec moi de Vita Club. Je laisse les soins, la responsabilité du jeune Congolais qui aime ce pays, qui s'appelle Zola. Il est libre de ses responsabilités, il a un contrat. Ce n'est pas à moi de le bousculer, quoi que ce soit. Mais pour l'intérêt de l'équipe, pour le climat de l'équipe que j'aime, je préfère me retirer, laisser les clubs dans les mains de ceux qui peuvent aujourd'hui conduire l'avenir de notre club. Page rose na édition ya mokola lelo botika to souhaité joyeux anniversaire na Gina Mbia Nkuna zali ko célébrer mbotama na ye mokola lelo tozali kolia tozali komela avec impact pe idéologie ndenge kaka ezalaka mwasi kitoko profitez bien na mokolo na yo que du bonheur pourquoi pas pour souhaiter lisusu joyeux anniversaire na Josaphat Bamana Ntui Mumu ye pas zali ko célébrer mbotama na ye mokolo ya lelo ezali sur invitation soki babengi te kozala presete ya kokende po fête monene ezali kosalama sepelaki na édition ya mokolo ya lelo esengeli boye bakina zalaki assisté na Enoch Mafuka prise de vue esalamaki na Torres Atibu esengeli boye baki régie finale esimamaki na directeur technique Gelor Muya Bama tabaki taba balkona mabele fils mani boyika machine na préférable.